sepela mika na Aïda na tai na nenga joa kana sepela ne makasi. Pour ça bino bosa la Aïda na buibui wana. Po buibui ya za idole ya Aïda. Po Aïda ti a commencé à barola ki zengi bongo en viande buibui. Na linga Aïda po parce que nenga joa bien. Buibui ane mkolo. Buibui ane mutabandi masolo mwa kalame. Aïda na minito aya top a dega na lela effort. Babi mbangu pema. Keba pecho kokatana po yo na omono na bilo mwa mabe. Ba vitesse moko boye do pona nga do yo oleki mungwa. Faut kita mwa mukie mwa biloko na yo ekoka mungwa. Mo bata diabète ba lia ka mingi mi ba biloko kutu bachata mungwa te me yo pe no kota mungwa tina mutu tina matokolo. Voilà, merci déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Super salutations à tous mes fans de l'émission News Dekin, partout où vous êtes. En tout cas, je vous salue, je vous aime beaucoup et je vous souhaite bienvenue dans cette émission. Vous le savez très bien que News Dekin, c'est une émission socio-culturelle, une émission qui parle sur la culture congolaise. En tant qu'animatrice formée à l'INA, moi Betty Massengou, je suis là pour vous servir comme d'habitude. Salutations déjà à la joie Amado Pichuna, l'hymne national depuis France, Mama Sociale, Maboko Bank, la joie Amado Pichuna. De gros bisous à vous, de gros bisous aussi à celui qu'on appelle champion Kayembe, Nokwa Bana Blaise Kava, Monde in Kenya, donc l'ingénieur Dave Moubama, donc le papa de Joyce Daveline, de gros bisous à vous. Merci beaucoup pour mes colis, Blaise Kava, Igwe, Balobi, Weston et Betamina Makolo, Monde in Kenya. Merci beaucoup. Donc je pense aussi à Roi Prince depuis Londres. Salutations à Noël Kikiani, il y a Noël beau-frère Nanga. Donc le grand frère de papa Dave Moubama, Motema et maman Titi Kikiani Nakata à Londres. Salutations à Victoria, Noëlla, hello everyone, I love you so much. Donc on a ma camarade Nanga quoi. Des gros bisous à camarade de Joyce Daveline Nakata à Londres. En tout cas, aujourd'hui l'émission c'est un peu spéciale. Comme vous me voyez, donc je suis dans la commune de Lemba. Bisika Obatuba Oleka, ça se passe que na balabala, bana poto balingara boye. Boui na Aïda, Aïda est na moto moko, Aïda Mikoloyo. Félicitations, bravo à toi Aïda, actrice Oyo, en tout cas Osa Moussa na bien. Babi, il faut ton dire moutou na époque na donc c'est un peu ça. Mais boui pe aza moutou pas sepeli ça bat. Parce qu'on continue toujours qu'on sepeli ça. Baro balinga ka théâtre congolais. Mais tout ça vraiment na nzela, tout ça ba passant tout bazo leka. O alingi to tient micro. Allo ba par rapport na Aïda na boui na nyaleki muninga na musala. Donc on a travail quoi. Pesa makambu babi pesa makambu zo makambu ezana batu musupe o akopona Aïda pesi point de vue na eto ko vouloir yete o pa kolinga buibui to ko vouloir te mais pona bande konyo sobola na bomoni balobi car o yango kenda ozola bino ba news bomo la rande ba kulu na basali car donc eza vraiment déplorable donc pitié na mbora na biso Congo ba kulu na ba bambeli biso mutuka vraiment car o yo betima se ngutonga kenda na lango boulot azola bino ba news
ba information tokenda ko sa ba émission na ba artiste musicien ba comédien na ba pasteur tout le monde pour la sepesaka abino mais bota ba kuluna ba bambi libanga ba babysit voiture donc voiture et fandi moyen tokenda rata na ba émission ezate donc pour la bâton so linga betima so betima c'est un paraprise na tinora moi ça $50 hein donc ata coronavirus ces en ngo mais ba o ba lingaka betima sengu ba soutenir rien pour soutenir déjà et surtout émission oyo et la fondation Betima Sengu en tout cas et on a biso plaisir et puis nous avons raté ko pambola yo donc numéro n'engage affiché je vous laisse le temps de suivre les images les interviews qu'on a pu récupérer en tout cas à la commune à Lemba Aïda na Bouyiboui binomo kabo pona to ça la vote après toroloba nani oyo aleki muninga nani abimina ba voix et belé c'est parti et on se retrouve juste après. Let's go now play comme on ma vie à Gbama mwana mungala ba comparaison bino bo sala Aïda na Bouyiboui wana po Bouyiboui aza idole ya Aïda po Aïda ti a commencé ba rola kisengi bongo envie ndé Bouyiboui po Bouyiboui a pesa ke posa ya kosala ngo yango ala commencé donc Bouyiboui aza ya kaka ya Aïda ba comparaison ata bino bande ko nanga Aïda mtoto maka lobby bo luba no pesa ba gaza makasi bo to bona biso te pa zo sexa biso mais yaya na esa na kaka Bouyiboui donc ya kolobe mingi kutu eza na ngote za Bouyiboui no mo boyebi ngala confirmer bino eza Bouyiboui ngai linga Aïda parce que ndenga joie bien moi pas ko beta pe ba rythme mo kuna kati ba seki ba sepeli ba sepende ba vidéo na ta ezala bien makasi ay bo jouer makasi alekina Bouyiboui na musika conseil na pesa continuer ka na makamba sala pa sala ezala bien makasi atika ki politesse ati e politesse aleken poli ndenga zana mais à continuer car mais à jouer car bien to sepene ma casse Maman Betima Sengu moi ça pembe moi ça taille moi ça mukusa lekita banagu nebi ke yoni mtope sa ke lengi pope sa raposa babi pesa makambo so makambo di pona nga la chic nga vraiment Aïda na Bouyiboui doki Bouyiboui pona nga aza vraiment fin aza likolo po yi abandi makambo lelo te. En plus, fille wana donc simple comme bonjour dona lela effort dona lela ya ta ko le kanzoto na ngai donc pona ye awumela na bakisilie 5 likolo nani Bouyiboui na lela effort na lela ya trop à travers bien donc ça vraiment simple de loko pena on a vraiment la chic on a na sepela ka vraiment na Bouyiboui yangwana le bezate bon conseil vraiment na recopier ça bande ko na biso ba artiste bon mingi vraiment ceux qui te sokuta na matanga ndete za ba film boye ba bilomo bazuku to kala mingi te kala mingi te et comme le système boye surtout kuta na ba matanga ndete ka ba ko bude ba oyo baza ba supérieur na bango ya bobo sana te bobo sana te ya zaka ya papa zaka papa mama zaka papa faut respecter mikolo ezate comme bolingi vi apprécier mbangu bon kepe mbangu pema mama zaka mama babi mbangu pema keba pecho ko katana po yo no mona bilo mwa mabe ba vitesse moko boye do pona nga do yo oleki mungwa faut kita mwa mukie mwa biloko na yo ekoka mungwa mo bata diabète ba lia ka mingi mi ba biloko kutu bachata mungwa te me yo pe no kota mungwa tina mutu tina matokolo zala vraiment simple simplicité en tout cas eleki nyonso conseil na pesa yo dimino ba biloko no ya na ya mama be wana ko budara ba père na yo ata mutana bimisa ote mele lo ba peso ba makambo ngo yo ko bigene bima pe tel ko ba bongo te ko zala mutia mabete ya zala ka reconnaissance na lo ba vraiment na yo mo so yo na lo ba na yo na lo ba vraiment na yo na lo ba na yo. Bonjour Maman Betima Sengu, journaliste international. Carte rose, après ça va tout bas carton rouge. Nandenga masolo, pona ngai Bouyiboui na Alida. Namoni Aïda, aye azana travail, azana ba création à haut niveau. Mais pona Bouyiboui, azana une vieille. Mais na masolo vraiment. Nzambe Alida aleki. Aïda bête de l'eau ba création.
tala buibui na akoma bakotana te ponga na so na ota Aïda pardon yaya na concentré corps âme na esprit bo abetaka babilo mo boye na ezala te buibui to ebela na ba genre mo boye magre buibui ane mukolo buibui ane muto abandi masolo mwa kala me Aïda na minito yaya top a dégâts na lela effort conseil na pesa kaka Aïda azala simple Aïda azala simple a négligé batute po lelo akoma grande ndenga komi lelo batunde bafongolela ki porte mais soki ye akomi ofina su baninga na ye esa bien te apesa mukolo ba baza mikolo respect po buibui ya grande sœur na ye mais soki ekomi ki asala ba minene ata biso batolingaka ye to koma bwakisa na biso ye azala simplement wana conseil à Marcelo nkoko abwanye to ko eleki musia wana Valère mpuku akufa na kisanda kute derrière maloba kwa leader à Libanga TV carton rouge. Bonjour mbote bandeko balandanga evidaye yo bon mingi pena na loba pene belete me fona banana mama betima singu mero salanga na zala so pena botale vida na micho mutasa leza mama abetima singu bon poto ke pena tout robia na loba pena mingi telo kana loba ka ezaka ke ba artiste na biso nde ba yeba ti ba bunga rumba mer wana pena nde ba bunga nde rumba babila bonga na papola ngo suna beti na no aleta na jura mama chodio longwe wana pena longwe mba moko wana pena longwe apina nga rumsa tena longwe liomba moko me analinga na nga mutu nyoso pona mukilo foto linga mutu nyoso me le ezaka mabeke mutaleki muninga na bango mibale dans na rolo bande so pe na lobi wana nyunga bon buibui na mitu aleki pa beta biloko bien pardon Aïda na yete so na bosani Aïda pa beta biloko bien mais eloko ebo mabastar na biso eza nini ba commune lolendo mabe même nga kutu na bandeko no ale na non maîtriser mettons na yebi na ba pe ke wana bakolo po mutalaksanga kolinga noa Aïda komo bunga mabe Aïba teke wana ser na ye Aïba teke wana ba fe na ye ba ngone ba laksa ke bulo po la ko mabongo ngana kama Aïda ko monyori ba to bande mo we kute zakate ba nini OK pas ça ka petwa ba ngole petit vieux manger na ibite so na bosania il faut ça la ki mukiele onza masalo ko mutamunene fope oyeba ke ona zakina ba wana mikolo jamais na ko nyori ba wana bande mo boui mais lo kana feste pas beta blo moi bien blo moi kitoko mais abunga ande rumba te conseil na kopesa ina bunga ande rumba te ba ke wana bambiaka azaka mutamina na te po batamina nde bango nde bakutana ka azande mutamina na te ba ke ba o wana ba fe na ngai ba o wana ba ser na nga po so na komi bozande bango Bonjour pour Nangana Sepela Mika na Aïda na taille na enenga joa kana sepelane makasi. Est-ce que félicitations? Conseil no ko pesa ya atika lolendo nenga zaleli ko bude mikolo ayebaka mikolo na pesa bango ba respect ponanga ezala bon. Beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline, merci beaucoup en tout cas. Champion Kayembe, Blaise Kava, il y a Noël Kikiani, donc depuis Londres, Motema, maman Titi Kikiani, papa na Victoria Kikiani, Noëlla Kikiani, de gros bisous qu'on a raté à Londres, donc merci beaucoup déjà à la joie Amadou Pichou à l'hymne national pour y aller regarder l'actualité, mingi news de Kin Betima, c'est toujours l'actualité, bien que tozo bimate, toza toujours na période il y a confinement, moutunyo soit ça na katianda, surtout déjà lobby wenze kozalate batutu pendant 4 jours tous en kati ndaku menzamba zo batela biso je pense pebino kuna nzamba ko batela bino makambo roleka nango coronavirus eza na okara épidémie ekoleka
ah donc koleka nzamba robatela biso mikolo comme mbote kaka à distance babi distance ya 1 mètre mbote na maboko ezate et puis il faut qu'on se protéger donc voilà et ça va précaution oyo ministère na biso ya santé et puis en tout moment faut qu'on sokola maboko na savon et lo kone sepeli singa na okene na magasin to na boutique to na shop na somba biloko na omona vona na kota ba sokola so maboko na savon donc et ça vraiment peut parmi ba bonne manière oyo et ça peut surtout ba hygiène ba te belé ba boa ki sa ba e ba hygiène donc muta auto simba mabele mais surtout banana ndako aemba moko banzo lia mais à partir ya makambo yo ba précaution au gouvernement na biso epesi biso tout le monde a respecté que sukola maboko de temps en temps et puis mbote ya maboko ezali susute voilà merci beaucoup en tout cas bomoni batu msusu baponi Aïda et ça selon bango le point de vue est partagé et ça na batu baza pour bansu baza contre alors to ko vouloir point de vue ya mututé pour ça choix ya mutu o asali bansu pe baponi na bango boui mais un conseil car Aïda en tout cas a commis un peu moins orgueilleuse bien que tolobi ezara nature ya biso ba congolais pas seulement ba congolais mais il y a presque il y a tout le monde hein soro mati moi orgueil moko yaka mais biso bana nzambe to sala vraiment effort ya ko kimaka orgueil kozala bien na batu kozala vraiment bonne relation kozala bien na batu viens na yo respect petit na pas petit na yo donc lingate ce que comme na succès au comment manquer ba grande sœur to ba grand frère et que ça la bien te Aïda en tout cas conseil on est à pour na yo voilà boui pe batu ba voter pour ya zara yaya donc on a vu mukolo zara mukolo merci beaucoup déjà à vous tous et salutations à ma maman chérie maman Katiba qui ça je vous aime beaucoup abonnez-vous sur Libanga TV bon ça toujours ba actualité ba émission bien émission moko vraiment ka bolingaka toujours avec Betty Masengu je vous kiffe grave. On se retrouve à la prochaine. En tout cas, de gros bisous à la joie Amado Pichuna. Maman Claudine Nzongo, la charismatique, je pense aussi à vous. Hein. Donc, voilà, Mikolo, yo, bien que Kobi Mezate, mais Bettima, c'est rose et la rare à moi. Vous voyez, code gara sera 10 chiffres et encore paraprise na mutuka. Et ça, la bien ma casse. Merci beaucoup. Bye, ciao.